Toza bato to yebana yango moni ezosala ke bato ba yebake to kufa mwa mingi mais so tambo na ba société partout baliwa eza nango vraiment za pena partout papa ba artiste ba musicien baza mais to mona ka mingi trop pas ba comédien pas trop pas ba comédien te ceux qui nzamba loba ki tana ekoki tana eko neti Maman Chako tana ekoki azongisi molimo to ti be mo boto perdre sous papa sous papa kadio liwana ya belaki ton on a eu quelqu'un à Belaki après na yo ka selon ma information on a linga ko loba oyo na ya yoki selon ma information que ba côté là qui est ba beta qui est ba blomo abom tu es bien ni zalaka en tout cas bo pesa biso toujours confiance pardon on a ko problème il y a artiste intel bengaye bozala ba numéro na biso benga tuna qu'est-ce qui se passe a repesa yo raison na ye donc ezara ateke mutobili ka mobatutu moni ba artiste parce que ça belé bazo fingisa biso et belé pe bazo bongisa bazo bande ba pota oyo bazo bebisa mais non c'est na ba oba bebisa bazo ngano sur le droit chemin et ça la bien il faut beaucoup prier et plutôt il y a qu'un seul Dieu Nzambazali il faut que priaka et loko liboso tala mabe na yo zonga sima zonga moto c'est comme ça. Voilà, merci président. Merci à toi. Et là moi je crois en Dieu et là au salamate tous ensemble famille bazan on a beaucoup na bango participer à bani côté mon na famille. Donc ils ont problème donc il y a toujours des incompréhensions eux ils ont la famille. Nous sommes dans profit. On va quereller ça toujours moni biso boy mais à la fin tout moni yango biso tout s'engagner ensemble pour tout ça nini. Tous les Maman Chako c'est tout. Bah artiste peut ba bonissimo organisation après ah. Mais oui. Bon, quand je sais belé, association c'est belé, ils ont un TPC, ils ont dynamique, ils ont pas cosico, ils ont tout artiste en danger, ils ont belé, bateau canissa, ils ont belé awa. Nous sommes ensemble tout le monde quoi. Avec ma soeur, donc elle était tout quoi. Donc on va souvenir à bien il y a tout ça là, il y a simplicité naïe, il y a place de jeune bali à comment qui gêne, dans la chaque fois. Place de Polo bali avec Polo, avec des militaires. Avec une reconstruction malgré elle était ce qu'elle était quoi. Donc vraiment on va souvenir à bien tout le monde est collé là puisqu'il y a Zaki vraiment donc elle nous a quitté juste dans le moment pour ça naïe on a encadrement la génération quoi puisqu'elle jouait avec tout le monde même Moutino Sabani le soit bengi ok ça naïe puisqu'avec une pension on a cassé ça on est aussi révolté tout le temps voilà par rapport à ce qu'il y a mes attentes entre famille là bas comédiens est-ce que boyo kanezali nde tokutani à lelo comme tout le monde sait qu'il veut pas nous aller. Donc c'est la famille, la Maman Chako vous avez abisso. Ils ont pas posé appel les lotis. Famille dans un mois caprice dans le bango. Donc mais comme tout le monde c'est que tout est ok. Donc on est là. Tout beau ça on a sur les alaki ceux qui alaki na habité on te formé ngai. Tout beau ça dans de manière que tout c'est caillé na demeure na ya souka quoi. Mais ata to kamwe to kolexate pour ezanzela. Liwa ebandi lelote liwa ebandi kala pe muta kokata yango azali te ekokoba kaka yango ana nakoloba boye mpona Maman Chako malgré pasi atiki biso nango tondimaki yango mais ekokoma lisusu nakofingama nakolobaloba mais tokokaki kotika ye kaka te mpo ye azalaki ya biso lelo kokobotama na tata na mama na kati ya ndako mais soki okomi na libanda okomi ya bato mosusu ndenge Maman Chako azalaki epai na biso. Angai mama kombo ya emena mama
Bonjour, c'est Rédi Amissi. Je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique. N'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube, il y aura de l'ambiance, des belles femmes. Et n'hésitez pas surtout l'accoutrement, ça c'est les tenues exigées. Mama, mama, et comme l'ingandengambo, Djonga kozanga te, mama, tchou. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambe maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makambia ndakoma kelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa Neviso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez le bienvenu. toza bato to yeba na yango moni ezosala ke bato ba yeba ke tozo kufa mwa mingi mais so tambo na ba société partout baliwa eza nango vraiment ça pena partout papa et artiste ba musicien baza mais to mona ka mingi trop pas ba comédien pas trop pas ba comédien te ceux qui nzamba lo ba ki tant na ekoki tant na ekoki neti Maman Chako tant na ekoki azongisi molimo to ti be comment boto perdre sous papa sous papa ka liwa na ya belaki to on a eu quelqu'un à Belaki après na yo ka selon ma information on a linga ko loba oyo na ya yoki selon ma information que ba côté là qui est ba beta qui est ba blumo abongo ba côté là qui ba beta qui moi bino ba comédien bo fana bolandela te on a vraiment côté na pour le moment na yo la non maman vraiment na Maman Chako. OK merci beaucoup tu es bien ni zalaka en tout cas bo pesa biso toujours confiance pardon oya koyoka problème il y a artiste intel bengaye bozala ba numéro na biso benga tuna qu'est-ce qui se passe a kopesa yo raison na ye donc ezara ateke mutobili kambo batutu moni ba artiste parce que ça ebele bazo fingisa biso ebele pe bazo bongisa bazo bande ba pota oyo bazo bebisa mais non senga ba o ba bebisa bazo ngano sur le droit chemin et ça la bien Doudou pour les lots ceux qui ont kopesa conseil na ba comédien nyonso par rapport ya ba matango ekomela la biso ko lobani donc conseil na opesa bango il faut beaucoup prier. Et plutôt il y a qu'un seul Dieu, Nzambazali, il faut qu'on prie et l'eau liboso. Tala mabe na yo, zonga sima, zonga moto. C'est comme ça. Voilà, merci président. Merci à toi. Malgré tout, est-ce que Kimi Rosala drôle la maman? Ce qui m'est arrivé, mais mon artiste est bazarate. Non, bakoui koya pour na baby que non toujours là. Hein? Pour na koler la mais après kokunda. Et là, moi je crois en Dieu et là, moi salamate, tous ensemble, famille bazar, on a beaucoup de bango, participer à venir côté mon famille. Donc il y a un problème. Donc il y a toujours des incompréhensions. Ils sont dans la famille. Nous sommes dans le profit. On va quereller toujours. Mon bisoboy. Mais à la fin, tout le monde est tous ensemble pour tout ça. Tout le Maman Chako, c'est tout. Bah artiste peut bah bon organisation après ah. Mais oui.
c'est belé, c'est belé, ils ont un TPC, ils ont dynamique, ils ont pas Kosiko, ils ont tout artiste en danger, ils ont belé, bateau Kanissa, ils ont belé. Nous sommes ensemble tout le monde quoi. Il y a le bamké pour la famille biologique au babungisi artiste et comédien na bango. Nzamba pesa mama makasi, nabi ki babungisi des leaders na bango. Nabi ki nzamba pesa mama makasi koleka bien, c'est la famille. Donc, Bazaka Makasi, et il est très bien. Moi, le bamsous parce que le public est comme un colobakio, et bien, Maman Chako déjà Kundami, Wana Boké, Nabino Pamba, Maman Chako Sakunati, est-ce qu'il y a vraiment quoi assurer Bandeko Wana qui est Bembezali? Au film, il y a tous les obimés, on filme, on peut talker, et bien, pourquoi? Ils ont qui comme matin, organisation, ils ont la paix très bien, ça l'a mis très bien. Ce qui est bien au monde après tout le monde parce que comme qui date et comme qui les lobby n'habite qui mes engrais moi ma casse n'angam pour ne pas tous les comédiens t'es qui m'y a t'es comme qui n'ont pas terrain d'entente entre famille et artistes les lobes du terrain d'entente c'est mon bébé bimi. Merci artiste. Merci beaucoup. Lelo oyo Maman Chako corps et Melaki mais enfin yango et bimi au gros lobani par rapport à dire wananana ezaki cause anime. Bon, vous avez cause d'organisation, les familles s'imposent qu'il y a un monde il faut prendre charge à ma campagne. Alors on demandait causer la tisse, si c'était favorable pour ça. Et voilà, comme c'est Pessami, voilà, on mes attitudes qui sont papa, président Posa, artiste et l'autre vraiment bandit théâtre car je crois au tourner trop dans Maman Chako. Est-ce qu'il y a de bons souvenirs au Zanango, au Bozaïk, dans Maman Chako, tant à Zaïk vivante? Bien sûr que oui, Maman Chako, donc on a vraiment. Avec ma soeur, donc elle était tout quoi. Donc on va souvenir à bien il y a tout ça là, il y a simplicité naïe, il y a place de jeune bali à comment qui gêne, on chaque fois. Place de Mikolo bali avec Mikolo, avec une humilité, avec une arrogance malgré elle était ce qu'elle était quoi. Donc vraiment on va souvenir à bien on monte tout le monde avec elle puisque Azaki vraiment donc elle nous a quitté juste dans le moment où on a posé naïe, on a encadrement la génération Zakoya quoi, puisque elle jouait avec tout le monde. Même Moutino Sabani, le soit bengi ok ça musana parce qu'avec une pension on a quatre ça on est qu'on s'est révolté tout le temps voilà. Par rapport à ce qu'il y a mes attentes bozaïki entre famille là bas comédiens est-ce que boyo kanezali nde tukutani à lelo comme tukutani c'est que boyo kanezali donc c'est la famille la macha que za biso ils ont pas pose à appeler l'autre famille ça na moi caprice tant qu'on a bango donc mais comme tukutani lelo c'est que tout est ok donc on est là tout beau ça n'a nyonso ezalaki soki ezalaki na yebiti on te informer ngai tout beau ça dans de manière que tout tikaye na demeure na ya suka quoi. Un conseil pour na ba comédien nyonso to sangani a na ba dende comme la biso o ko to ba sali bo ba lobi boko pe ba comédien conseil ni ke ba mikolo ba yebiki il faut tout amona nzela malamu quoi nous sommes d'accord mais adulte déjà on rappeler kaka yo faut sala pour mutu ningo zo mambe faut sala oyi bien na malamu na mabe na ko rappeler kaka non sala ka bolam yo ko sala oyi mabe yo ko sala atika voilà c'est tout. Message que relancer dans la famille par rapport à ma condoléance. Nazaki la famille déjà c'est une émission concert na Niclet Lelo. Nazaki vraiment a parlé, on a fait une émission tout sur là qui. Donc c'est tout ça ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, s'il vous plaît, s'il y a un représentant d'un officiel, fait également sa masse.
oyo biso moko ezokamwisa biso mais ata tokamwe tokolekisa te mpo eza nzela liwa ebandi lelo te liwa ebandi kala mpe moto akokata yango azali te ekokoba kaka yango wana nakoloba boye mpona mama Chako malgré pasi oyo atiki biso nango tondimaki yango me eye kokoma lisusu nakofingama nakolobaloba me tokokaki kotika ye kaka te mpo ye azalaki ya biso lelo kokobotama na tata na mama na kati ya ndako me soki okomi na libanda okomi ya bato mosusu ndenge mama Chako azalaki epai na biso mama Chako azalaki moko kati na biso oyo alaki kolinga te ayoka moninga na pasi akolinga te moninga kuna na problème atika ye te mama Jacques azali kolata nyonso yango wana nalobi kaka apema na kimia akende malamu biso mpe totikala malamu. Merci beaucoup maman. On a sous choc hein. Merci beaucoup. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djomaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin